nzela nalingaka mingi tobenganaka tosololaka mais na bino okanga motema te pour l'amour de ma patrie nokanga motema te qu'est-ce qui ne va pas et puis même bakonzi ya mboka lelo ngai na yo omeni émission ndenge le kabon toloba kaka mabe bakanga biso donc kokanga ezaka na ba journaliste kaka biso de bakangaka kaka biso nde 6 mois releke sur la TVT, 3 mois releke sur la TVT, ok, na conseil de discipline, na IMPC, kaka biso, ba pasteur baza ba langage à pamba na média, ba ok na conseil de discipline te, mais ba moka mususu muto kwa déniler, ça releke sur la média ta, puisqu'il devient un danger évangélique. Papa, il devient un danger, vous avez un propos na ye, ba langage na ye, il devient un danger évangélique. On ne peut pas le mettre en quarantaine. Azobungi Sabana Nzambe. Azobungi Sabana Nzambe. Non, mais tout beaucoup le prophète de Niles. Je l'aime beaucoup. Biso Tolandi, Toibana Mike, Tolandi na TV, longtemps na Ipen. Mais non, mais tout na. Ezani no juste Mutranzamba qui t'a raboyé. Ah, ndeko de Nilesi. Ndeko biso bakangara biso. Ndenge biso apekisaka biso toloba max 3 mois yango oleka susu na nini te ndeko gaeta tolande mission na bino 6 mois yango toto sarati bongo yeba yo ko interpeller te même ba politicien o bazan ba langage ma esu ba kaka bongo te et comme même politicien oza langage ya mabe politicien za molimo ko panza yepa zo suspension. Merci mingi boza ebele bozolanda biso toyeli sous na rendez-vous na biso ya émission Tomanyola ezali émission oyo ememela kabino bosolo na bandaku na bino bozolanda biso na Kinshasa bozolanda biso partout na République démocratique du Congo bozolanda biso na mikili ya poto bozali baike kozela émission na bino oyo epesa kabino vérité nini ezali koleka na etonga na Nzambe. Boni bana na Nzambe na mikolo ya lelo ezali sika toyebaka makambo ezoleka na église ezali sika toyebaka etamboleli ya basali na Nzambe awande topanzaka teke nazalaka nga moko te boyebi ete Tomanyola soki na ye nazalaka na ndeko Max yende ayebaka ko mema biso na kati ya bosolo po azali mutu oyo avandi na église aumeli na makambo ya Nzambe et yende ayaka Tomanyola na ye topesa oyo esengeli kasi bino pe bolandaka biso na bandaku bozali pe na maloba okoki pe koya kopesa oyo ayo likanisi pene ya ndeko Max ko hésiter te yaka benga biso na numéro ezali affiché nde tokoyamba yo yango tolobi mbote ndeko Max boni na pamboli Nzambe oninga nanga ndeko ngai Gaëtan pona libaku malamu Nzamba pesi biso lisusu mukona lelo. C'est vrai il est moi tango mingi penza nzote tungisamaki makasi mingi penza kasi nkolo alingaki te tozonga na mboka na ye pour la simple raison que tozana na mission tozana mandat onkolo apesa biso atako bitumba atako mikakatano nkolo loba ete na kotika bino te na kozana bino yango Nzambe wana asali biso ngulu et on dimisa mete asomo kona rende tolubaka eza règlement de quantité kasi tolinga na nzela émission Tomanyola to sunga libota na Nzambe to sonner trompette et puis to beta lokole ba sentinelle pona ko yebisa na bana Nzambe ete bosa la keba ngongezali mabe bima na fanatisme yebete ba infiltré yebete ba intrus banganga ba mandona ba mbikudi ba commerçant au nom de l'évangile ba koti na etonga na Nzambe. Voilà nzoto ebaki kotungisa yo mingi ezali te ba makambo utaki koloba pe bango pe batali ba be moto to kangena na monoko amani musala to sala ko soki Nzambe te ezala yo soki Nzambe te eza moi passe mais bango ba kosepela te ndeko comment bango ba kosepela to bozo dénoncer misana bango bozo telesa mbindo bosoto inyali o ba memi le tonga na Nzambe ndeko na passe na motema. Hier j'ai rencontré ndeko moko X ya semaine tanga kombo na ye
azali directeur ya mankiona l'église ebele bayebi bato basalelaka ye bayebi directeur comme le bani na G esuki na ri ndeko wana mais ndenge olobi bongo toyebi mbala moko géri ndeko wana directeur ya mankiona papa abengi ngai abi ndeko Max talandaka yo ngai nde nzambe ya mankiona ngai nde maître ya mankiona na RDC na voyage kapona yango abani kotangela nga bakomba ba pasteur su na tangi ya scandale na kinlilo na boyi basala nga ba procès su abini kotanga wa ce frère m'a dit des choses, il m'a fait des révélations. Non! Kozala directeur ya mankiona yenda a fabriquer ka mankiona to asangisa ka batu. Yende yemoko azali artisan, maître ya mankiona, yemoko azali fabricant ya mankiona, azan équipe na ye, yenda azako coordonner ba réseau ebele ya mankiona, yemo sur place. Ndeko wana dira ozomona ta agenda. Ozomona ndeko cameraman. Est-ce que vous mona? Oh nyonso azoloba nga nazokoma. Oh nyonso. Azoloba. Nyonso ezaye. Aolobela ngai. Aotangela nga bakombo ya bato. Mais sous na obi na TV wa Kinshasa lelo scandale. Nabi même ye. Abi on na stade. Et là hôtel Salemaka. Zata na biloko komaki. Abi formule ya maki ebimisi makila. Kokoti ebimisi kombo ya bato. Kokoti ebimisi kombo ya bato. Zeta paipai bakati ebimisi makila. Donc abani kotanga tanga ngana zakaka. Non wala ba oyo ye asala. Ba oyo sur place. Aselinga démonstration. Alobi tokena neti na aucune église. Azui misu na pas a commis au moins aveugle mobimba. Donc soko tali au monde aveugle. Soko tali au monde aveugle mobimba. Il nous montre cela qui boué aveugle mobimba. Na sima pas azong son normal. Abi max za na ngoki cité. Ezakaka mais asali biloko na wana babi na yela ngo bambo na l'église. Abisenga binde ko max. Yom toza muto ba église. Bosambela degré man abibilo moment mankiona lelo mankiona zelo kwa yabe uto mankiono on mettait la corriger on met la comment mankiona on mettait on met na bongisi yango à cause de correction na yi manki yabe ngo mankiono donc alobi donc ça pratique et bandi lelo abi bandi lelo te bandi kala ya kala yenda zali directeur c'est yoka comme tu sais pays ndeko wana c'est pays papa na leli je me dis mais où va l'église et pourtant Dieu agit il n'a pas changé et puis tu vois ce qui est choquant on utilise des païens il y a le il y a zane chrétienté azane chrétienté mais bango moko basala nzambe balukaka ye su beveneme ezali asuki sabine de Comax nobo makambo papa ce n'est pas pour décourager bato nayi ko décourager ote mais nalingi comprendre que bisala sala oyo ndeko Gaëtan bitolo bela lelo c'est une réalité eza kati une église il y a de pasteurs qui vont voir des magiciens pour le même impact. Il me dira de Comax. Biloko na zoba ngai te. Abisko yebike. On met à la commis, ba pasteur bazo régler. Ozomona non? OK. Otali kanozo ba pasteur ba abi koma mais oui, abi obite que ba pasteur ba régler. Pour nani? Abi mais pour l'impact na bi ne dites pas ça papa na koya na se. Mon frère, na koya na se na bi oh mon Dieu, malam na tambola tana la gomme. Na tambola tana la gomme. Eza po ba mona ye biloko gaz, biloko impact. Mais moi je connais des gens ici. Open Zambé, papa, c'est Dieu qui élève et sa bénédiction ne se fait suivre dans quel chagrin. OK. Donc quel chagrin, papa nangai. Papa Steba, ba réglé. Abi Max Baza.
Et belé peut la bien. Et comme wana, ces pays, Nzambe a manqué au wana. O comme le bani na G. Voilà, vous avez la écope. Oh, il y a mon lobby. T'as numéro de Yangot. À mon numéro Vodacom, t'es là à Orange. À mon numéro. À mon numéro. Il y a mon calabi, loba yango pour na lembi. Loba yango. Kalatenga mo na ya na plateau, tout ça là na émission. Directeur manque ces pays. Abi loba yango. Merci de Comax. Nenge Tauti Kolobawa, Bisala Sala. Bisala Sala e koti na etonga. Bisala Sala e bimina etonga e komi pe kokota na o Italie politique. Koki kolobela mboka te sokito touti mwa moke politique te. Sokito touti na kati na église te po ezali église de sengeli ko pesa exemple na ba oyo nyonso batikali po ete balanda nzela malamu. Ezali na bato o bazali sacré. Ndenge balobaka papa na kati ya libota azali lokola nzambe na sena mokili oyo lolenge pe mboka na mboka ezalaka na mokonzi nango esengeli kotosa bisala sala ndeko Max ekomi bisika nyonso tozali na église bisala saleke na politique bisala saleke na bandako boni okoki ko maniola mwa mokie kotala mwa analyse par rapport ya makambo ezoleka na mboka na biso na pamolaka nzambe mpona mayele oyo tata apesa yo. Merci. On a besoin des animateurs comme vous. Mais malheureusement, tu le la binois. Bon, il faut que nous pas citer. Ok. Batroko la bino, au bon ça les messieurs à mouton ma colo. Bon opportunité rezoité. Mais biso to zelara nzambe. Donc, ba dossier na biso za la biso boye. Donc toza bato to zelara nzambe mo ka signer. Pour ce que vous allez na mokili, tout ça là ko ko sala. On a y a servi les gens. Mais tout ça, le quoi David a lobby, je l'ai misé vers le montagne, d'où me viendra le secours. Papa, une très bonne question. Mais ça là, c'est les ans la politique. Ndeko, vraiment Nzamba Pambola, yo pe na lingi batbala nangana bokebi, nazolela. Où va le Congo? Où va mon pays? Tokomi wapi? Immoralité na milieu politique. Un peu cet exemple, mon exemple est belé, hein. J'aime beaucoup notre frère Jean-Marc Kabundi. Tu sais, na kota pena mamba politique ite. Na tala na ngona musika, mais na lela. Kolanda discours na ye. Na point de presse. Na point de presse na lela. C'est un homme que je respectais, un homme que j'aimais beaucoup, mais il est descendu trop bas. Il a fait preuve de l'immaturité politique. Il a fait preuve de la bassesse. Il a fait la promotion des antivaleurs dans la conférence de presse au Salakiwana. Sincèrement, s'il y a des gens dans contre été, puisque poser la question, na bisala sala na bunda kana sepeli sabatute na bunda kapona sepeli sanzambi. Quand ça va, j'applaudis. Quand ça ne va pas dans l'obaka, selon ma commis poto sungana toyebi nyonso te. Amen. Mokonzi ya mboka akozamba faiblesse na ye, akozamba manquement na ye, akozamba insuffisance na ye. C'est un homme azana nzoto na makila lokola ngai na yo. Soki lelo ozwi pe ngolu ya kozala pembeni ya mokonzi ya mboka ta mosusu bolie na ye esika moko boromela pe kopo esika aza mutu travaille trop. Avivaka chaque jour ba stress. Mokonza mboka avivaka chaque jour ba traumatisme. Na ye apona olobela ite. Parfois yebi pengate. OK. Mais nazolo ba lokola mwana nzambe. Puisque tolobela bisala sala. Na ono bate pona na flatter mutu. Na ono bate ba kiya azoluka so batia eka. Non. Mais nazolo ba lokola mwana nzambe pour que makambo échanger. Deko Jean-Marc Kabundi. Asali bisala sala. Asali bisala sala. L'UDPS lui a tout donné. L'UDPS l'a façonné. L'UDPS l'a transformé. L'UDPS a fait de lui un homme. L'UDPS lui a tout donné. Papa, na structure yabo, na onyo sur l'UDPS a salé. Il est vrai que lui aussi a contribué à l'émergence de l'UDPS. Il faut le reconnaître. On l'a vu venir à Kinshasa.
Nous savons comment il était et comment l'IDPS l'a transformé. L'IDPS est pessi lengi, l'IDPS est pessi goût et comme ici mobali. Papa, tu peux quitter. Ça arrive toujours, ça peut arriver. Séparation ezalaka. Et ngaba meko zela na conférence de presse na ye. Si j'étais son conseiller ou l'un de ses conseillers, il devait se limiter tout simplement à présenter la vision de son parti politique, la spécificité de son parti politique. Comment il a compté à combien la makamu la parti politique naïe. Alors il allait désillusionner ses adversaires. Eux, pour battre pour à présenter parti politique de Makamunaye. Mais non, Asuki Wanate, papa, un homme d'État, c'est dommage dans le Congo. On n'a pas des hommes d'État. Mais c'est Kaboun Jean Boko. Pour moi, il n'est pas un homme d'État. Ce qu'il a fait là, c'est l'immaturité politique. C'est la bassesse. Donc, c'est la promotion des antiques. Quel héritage on ne s'adresse pas au chef n'importe comment. Il représente la nation congolaise. Kuna institution divine. Le chef d'État siège dans la réunion minée à Lola. Lorsque les dieux tout-puissants, El Shaddai, réunit le chef d'État à travers le monde, Félix Tshisekedi de son excellence, il rendra compte devant Dieu. Le président de la République rendra compte devant Dieu de la manière dont il a géré la nation. La gestion de la République. Et toi, tu te permets, oui, devant la caméra, qu'on humilie Moutouana, qu'on dit n'importe quoi, des propos qui ne tiennent pas debout. Papa Salema Wapi. Dans quel pays? Ça, c'est quelle politique? Papa, et puis, et ben nous comme mon message dans mboka na biso. Papa, et loko na zolo banalingi bakonziba na bana mboka pe balanda. Ezali bisala sala oyo, et c'est tout éradiqué. Et c'est tout pele melango avec force. Yo sommes moi na fingi tata. Oza ngana zala bana oza pe na bana. E mo pe to gafaka, au moins moi na ye. Permettez, papa, je vais vous parler. Ah, Gift vient. Papa, ah, ok, mon ami, excuse-moi. T'as réglé le moana. Yo sommes le moana na yo. Aïe na média pas au finga yo. Comme ça se passe maintenant. Comme ça se passe maintenant. Papa, il a eu la grâce. Il y a quoi assumer des kokabund. Ma grande responsabilité na mboka. Et sur tel, par exemple, CV naye. Cursus académique naye. Est-ce que vous avez là, comment? Premier vice-président de l'Assemblée nationale, par rapport, il y a cursus académique là, par la grâce de Dieu. Expérience. Par la grâce de Dieu. Je n'aime pas parler de moi-même. Je suis licencié en anglais de l'IPEN. Je suis licencié en animation culturelle de l'INA. Bientôt licencié dans quelques mois en assistance sociale. Ça fait combien de poids? Oui. Professeur d'anglais dans l'école de Bélé. Makamwe na bena sur na loba. Na zo grâce lokola ye. CV na ngana CV na yana neleki. Est-ce que ngaba tema vice président? C'est une grâce on zamba salié malgré niveau d'études oh yaye. Mais na IDP sona batamaye bazala kité. Na IDP sona bilombe bazala kité mais bazuyo tala bomengo oh yazui. Bomengo oh yazui. Il va nous dire que tout ça c'est avec l'argent. On va dire que foutailler. Bomengo atala ce qu'il est aujourd'hui. Azonga moi 3 ans après. 3 ans avant plutôt. Hein? Non, c'est après non. Aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui. Azonga, il était comme ça. Et puis toi tu te permets. Oui, na média. Comment na mutuana oyo a contribué
na bomengo na yo, na tombwama na yo. Oh ben que c'est un danger pour le pays. Oh ben que danger pour le pays. Est-ce que Batoubaye Bakamakambo Balo? Papa, danger pour le pays. Chaque samedi, à Salakaboye Bop, n'a non kokata. N'a sosema mabou fona limwa. Non, non, non là la pongité, non ça la culpabilité. Peuple congolais. Je ne parle pas seulement de l'actuel président. Tout le monde même n'endeko Kabila. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de Kabila? Même Kaka. Tu comprends un peu ça? Mon père dirigé pendant 18 ans. Bobenge Kaka. Tu l'as dans les médias. Tu quittes trop bas. Non, c'est Nzamba yo que la biso mawa. Il y a des conséquences. Nzamba yo que la biso mawa. On dit, sinon, il y a l'héritage. L'objet de Kinga n'a commis président. Batouafina qui Kabila. Il est rwandais. Il est. Tu veux m'occuper que non? A Rosala Kak. Tu vas te Rosala. Mais le moins à bateau, à Sanin. On continue à l'ingérer. On continue à dire n'importe quoi. Non, on comprend tout critiquer ta action gouvernementale. Mais ton tiki wana, ton comité na bilo kwa nzoto. Tu comprends? Ton tiki. Gouvernement ça bien te. Mon konzabo kaboya lobaki bien te. Ton tiki wana. Est-ce que zalité pour être église et BBC? Ya kazo kende. Bisala sala leki esika ba politique ba kokaki kotala pe kozwa makanisi ya malamu kasi komi esika ngonde mabe evandi. Bakotala bino na bino boko ndongwana. Bakotala bino na bino bozo komi bebisana. Yango pe ba politique balobi lokolo bebi na église. Biso pe sengeli to bebisa kaka. Pe église nde sengeli et influencer politique ya mboka. Oui, nazo kende kuna ina chité pour un dossier oyo. Avec qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Tata Kabila? Ba traiter na ba monyonso. Le Nzamba permettre na kibonzambe. On peut tout dire. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Papa, Nzambe, 2 fois dans Robert, on peut 23. Hein? 2 fois 2. Nzambe la makambola. Nzambe, très bien. Nzambe, 2 fois 2, bon, c'est la 4. Nzambe, c'est 97. Mais Nzambe, 2 fois 2, il a accès sur l'école 4. Il y a 97 Azan Nzambe. Malgré tout ce que nous pouvons dire, mais Nzambe, c'est Pela Kezwa. Mon Amboka Félix a commissaire président de la République. Azan Nzambe. Na ba voix na ye. Na lolenge na ya rosala. Nzambe so dinga accompli mission na ye. Papa na nenga salaka. Ate sika batu ba ya kocha oyo. Azali Nzambe. Babi likambute. Toyebi tata na ye, toyebi mama na ye, toyebi ndaku na bango. Mais à komi pe na bokondi. C'est vrai, c'est pas facile pour diriger. Ya malamu eza, ya mabepe ezali. Bwani sukofinga. To ou ba beza ba injure, kota ba réseaux sociaux. Donc ezali susu ba guerre politique te komi ba finga. Alors, ndeko Jaba Kaboun, il devrait se taire. Avanda kimia. Obi na lingaka, omemingaka na domaine politique nenga mingi te mais na sepela na kulutu Vital Kamerhe. Nazala ngana YNCT. Nazala ngana pena IDPCT. Mais nazala mingi observateur. Na sepela kulutu Vital Kamerhe. Un papa intelligent. Un papa sage. Lui c'est un homme d'État. Papa, kulutu VK. C'est un homme gana, on peut tout dire de lui mutakokate. On appelle ma faiblesse naie, ma manquement naie, ma insuffisance naie, le kola mutu. Mais c'est un homme d'État. Tu as dit procès naie. Na RTNC chaîne nationale. Comment baza ko sambisa ye? Banane bazolanda. Ba famille bazolanda. Ba bokilo naie bazolanda. Ba masana classe bazolanda. Comme on a un politicien de dimension internationale, bazo landapé, bazo sambisa na procès 100 jours. So wazaki mutu, le quoi Benjamin Kabound. Et il nous a scandale, encore en direct. Il allait profiter, dire n'importe quoi. Mais il avait toujours gardé sa position. Il a gardé. Je me rappelle de cette phrase, je ne peux jamais trahir le chef de l'État.
je sais ce qui se passe. On ne peut pas jouer au nom du chef de l'État parce que le chef de l'État est une institution. Pendant que tout le monde attendait que voilà. Mais lui, il a juré au nom du chef de l'État que je ne peux jamais ici, moi, devant un procès, quelle sagesse, quelle maturité. C'est ça la maturité, c'est ça un homme d'État. Abimi peine à prison. Et ceux qui étaient, ah bon, le corps a caméra na bimi la prison. Mais Kouloutou caméra abimi la prison, silence radio. Silence. Atikani ko consulate. Atikani ko lobate. Atikani ko luka ko se justifier. Atikani ko crucifier mo kondiamboka te. Atikani ko mabea mo kondiamboka te po ya bima saint. Conséquence ni mo kondiamboka sani ayambaki vital Kouloutou vital caméra. Mo kondiamboka ayambaki Kouloutou vital caméra. Na imagine même en solo. Wana ngai na setanga pesa abino. Tu es un homme. Un homme d'État. Tu es un homme d'État. Na sepeli na yo. Vraiment. Nebi ki batondo zela, on le babiloba loba. On sala bisala sala. Je mets ton calme. Je mets ton attitude. Tu es un homme d'État. Tu iras de l'avant. Voilà nazo deviner maloba mokonza mboka ebisaki. Voilà, toujours la bisala sala. Des gens comme ça. Donc pour le wabani, la kosili ça a été la culture wana ba kondi ba sape wa faiblesse na bango oyi na TV ngobi na yo tolanda kango moso cette maman là quel héritage mbo ah papa mutoza président président Assemblée nationale bati papa obi ngana kokoluba te yango menana ba enseignant na système éducatif na biso ba cours moral wana éducation la citoyenneté civisme wana ezonga ezokiti trop bas pour mutaye bana il faut finga mokondi et puis ce qui est grave bato ane ba ko ba député ngara des candidats députés en 2018 hein. Mais la meilleure campagne de comment l'émission yo fingo c'est ça. Un garçon doux, un garçon calme. Si on a un poli arrogant, on a député. Quand on a fini la kawana, on a député. Kasi mabengi pe vandi na biso bandeko bapanzi sango pour sengeli pe kolobelango. Lelo bapanzi sango to benga ba communicateur et sengeli ko pesa sango oyo ekoyeba komema information ndenge balakisa biso ekoyeba ko former batu pe komemela batu esengo kasi lelo to komi na biso tolongoli obabengaka objectivité to komi na subjectivité ça le boko eleka kiawa pona ko batela lokumu ya pasteur songolo pona ko batela lokumu ya politicien songolo omoni teke ndeko max na to manyola to ba pe ko manyola likambo oyo biso bapanzi sango lelo to komi kaka à la coupe ya bakonzi wana soko liemo loko ye ko défendre yango pété zali à la base ya makala ici que la bisala ça le quotidien on ne devient pas médecin n'importe comment. Pour devenir médecin il faut avoir fait la médecine. Pour comme avocat les loso obikaka onga max mbenga na avocat na barreau ya ma tête. Ah ce bazio et pourtant je n'ai jamais au tika aux avocats place dans la prison. Il y a un ministère de la justice batinda rabato basali droit. OK. Ministère de la santé, jamais. Médecin. Il y a des ministères comme ça. Mais et pas c'est vraiment les avocats, les appels. Juste quand je finis dans l'IPEN, l'Institut pédagogique. Mais tellement que je mets la profession, je me suis dit il faut ajouter à la fois la connaissance. Mais déjà j'étais dans la profession. Mais quand ici était, et vous allez mal dans Moussa Nabiso, moi ordre quota. Balandaka pe ba CV, ba formation à bato. Vous allez pas so bana Moussa le kolo lingi yango, o ko taper classe. Okena ina, okena ifasik,
ok na IPC, ok qu'on n'est pas catholique, ok qu'on y est la musala pour ça lango malam. Musala biso le c'est vrai. Eza baningi belé bazo sala musala malamu, Zambe a pambola bango, mais ezapel ba oyo bazo sala ngo na ndenge longo banité. Et nzamba sunga pour que baninga misusu wana baye bapela ko se ressaisir ko sala musala oyo na bo elongo bani. Omoni c'est vrai musala na biso za exigence belé sengola tamalamu ozala boye boye baikepe na koluka mativisme koluka baba mona batia yoka ebele pe bateki profession bateki ki musala bateki ki bango ça dit pour na bango s'il faut so azwaka ke loko na ye oyo koya eya anyati na ye ozoko musupe likambo buzz pe lelo nalo batianga ka c'est la Bible dans Matthieu 16, 26. Bible dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? À quoi bon d'avoir toutes les richesses de ce monde et lobby de perdre son âme? Et ils appellent un bateau oyo, bazupe bozui, n'endenga bien. Avec Dieu, on peut se gagner de l'argent d'une manière honnête. Nandenge oyo longo bani. Obi ke mbongo ozo nandenga bien. Okoli yango ne sengo. Mais mbongo ozo nandenga bien te. O culpabilité le otika rayote. Elle nous a toujours katinayo. Que Dieu nous fasse grâce. Mais mission modèle ya boy. Et songa pe bactère politique na biso. Parce que ce sont des leaders d'opinion. Mais bazo kita trop bas. Et na ba médiateur ba langage na bango. Et surtout, le Lomoutunion se permet de dire n'importe quoi à l'égard du chef de l'État. Kofinga, Bakonzo, Bazoka, toute autorité vient de Dieu. Il ne sait pas improviser. Le chef ne sait pas improviser. Donc c'est Dieu, c'est une grâce exceptionnelle. On s'en a accordé. Il ne restera pas éternellement président de la République. Élection en 2023. Alors que vous avez quitté l'élo de Félix la président, tu veux que vous la Chadari, tu veux que vous avez banani, mais nzambe na kibo nzambe na ye. Albino ngana poni de Félix, to soutenir ye. Ce que vous avez grâce moko melaki na un kopo, vous avez grâce moko zaki na pembeni. Est-ce que et maintenant que vous avez les sous-soutés, opono salanzela dans le cas de Kokabund, il faut y avoir les médias, on s'assaille, on va nous ça va secret. Un homme d'État ne peut pas se comporter comme ça. Papa, biso pende tozanga na domaine église, tu peux la vérité belé. On met le tolobaka na lycée Bosangani. Dans le lycée Bosangani. Mais si tu es individualisé, l'église est belle au Kangama. Si moi, Max, je dois décider au fond de mon thème, je vais nommer, même si on dans la prison. Mais l'église est belle, Bayembi est belle. Papa, je te dis vrai. Bayembi est belle, pasteur est belle. L'église a des puisque j'ai des dossiers. Basali Nzambe tout le monde a kaka bakambi église, pasteur. Mais basali Nzambe peut bazali oh ba koyembela Nzambe mingi peut bazo sala mabe. Bien sûr, papa. C'est ce que je dis non. Si le tovito comme un peu vulgaire. OK, dans prison, au sali prison. Mais l'église est belle à déséquilibré parce que nous avons des grands dossiers. Mais je ne peux pas. Mais pourquoi? Je ne peux pas. Pourquoi Max et Sengeli Kaka Makambango ezala na église? Pourquoi Kaka na église où il y a des problèmes? Mabe nyo somo kili certes to yebi baloba mabe evandaka na église. Mais ndenge nini église ya Congo kino lelo mabe oye sengeli kolongo la ko éradiquer ndenge balobaka na lopoto kasi mabe ezobakisama kaka na église et sengeli ko sala nini bon aba signe d'état de ko gaeta nzambe moko alobaki yango yami bayona koloba ete bato belé ba benga bango te ba s'improviser à s'improviser na ba pour sala mo comme cop na Kinshasa ba s'improviser ba mosusu pe boye avande atali ndelinga tambola kana makolo boye balinga komena ba jeep à danger balinga kwenda vutuka navanda kaka na pesa konda kisa ya musana nzambe moko kende ko mona muninga na ye à cause ya nzala à cause ya mpiaka et pas na ministère zoganga te et
tanga ke ko mona musala nzambe wana apese le lombongo le baba kisele lobi kuna sani akomisa ke punda na ye donc pasteur abimina moninga na pasteur na nzela sima ezé loko turbango batebele ba yebi et c'était une histoire vraie. Donc l'homosexualité il y a un peu bisala sala homosexualité les lois en église. Donc tata pasteur à mobali abimina tata pasteur ya mobali na nzela sima et ezali lelo l'église bandeko basala bazo confesser. Nous avons des exemples, nous ne pouvons pas nommer ici. Nous ne pouvons pas dire c'est pasteur Kingani, on ne peut pas le faire. Puisque tout le monde sala sala. Ndeko. Consultation prophétique, Yakoteka. Vous devez vous enregistrer. $200. Eh papa, vous voulez... Papa, $200. Donc, vous vous enregistrez auprès du prophète et ils ont un timing nango. Au foot mbongo. Oh non, j'ai mal au cœur. $200, 10 minutes. Papa, ozo dans tout le ozo te kare, obi l'église catholique. Je m'imagine ce qui est sur bandai ko foot sa consultation. Papa, obi l'église catholique. Ce que sali bongo ba excommunié. Et ça un terme moko ba utiliser na bo sali kombo wana. Peut-être une mission ba zoye la yo. On ne vend pas la grâce. Papa te gani. Ozo te kanini, ozo te kanini. Grâce ya Nzambe, qu'as-tu fait? Tout ce que nous avons, papa, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est une grâce. Et que Yon de Gaëtan, au sein de l'émission qui tourne, c'est une grâce. Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut bénir l'Éternel. On ne vend pas, on ne peut pas vendre la grâce que vous avez reçue de la part du Seigneur. Et cela au nom de quel principe biblique? Ma consultation de ça. Ma consultation, $10, 25, non, mais tout, et puis, na bato ya ngobo kendaka, bino moko. Okokuta église eza ya kotonda, bato bakomi 8h du matin ti 17h, ba poser la pasteur ayamba. Et puis obi soko landi bato wana mingi. Ah, tu as déjà mbongo na yaza la jet. Voilà. So landi bato wana mingi. Basi batika Yesu. Baso na Yesu yo yebite. Je ne vois pas les révérends docteurs Dieudonné Sitalumba. Je ne vois pas les révérends Israël Sembe. Je ne vois pas les révérends Foutilumba. Je ne vois pas papa Gaston Lundu. Je ne vois non mona bangote kosala biloko. Non mona bangote. Je ne vois pas Mutolokola patriarche Nkelani. Oyokuta rabi des années papa non mona bangote. Je ne non mona bangote kosala makambo wana. Tabisala sa tozo ba mais parmi peu papa ou ya église mingi pe ba koti na pratique wana on a monné un exemple mingi kasi mingi pe bazali na kati mais non bisala lelo bana mingi bazozo lokola exemple papa mais lelo bisala sala na peso exemple ya mankiono onde quoi le directeur CPI ou ayebisi ngai mais c'est grave même bato to benga ya ba kombo il se retrouve na kati nango basalela kae. Papa, même bato benga ba kombo, ba salela ndeko wana, directeur wana. Bisala sa mosusu oyo e bominga ipe. J'aime beaucoup le prophète Denis Less. Je l'aime beaucoup. Biso to landi to ibana mike to landi na ba TV na otanga na ipen. Mais non mi tuna ezani no juste mutranzamba kitara boyete. A commis na balanga pa obi oyo yeba na pena ndenga bien omoni média oyo lelo za ba pasteur ba base bazape ba pasteur ba ça dit que bango ndimi tu na suna ta Bible bango za kaka ke émission sur émission allo babiloba loba be batiaeka mais papa Yesu ndo mutasala batiauka Yesu ndo mutasala batia mutuka. Et bato bazo mitia bakana ndenga babe suka na bango izalaka mabe. Bato na ke na émission monde ro senga boye ba vidéo ya mitakala na lobelango pe a. Mutu na Nzambe mutakala ya kingandi kutu boye ya kingandi nde eleki. Olanda ki ala mona ki yango. Yebisa ngai. Papa un homme de Dieu. Comment peut-il avoir un langage tordu, débraillé, terre à terre? Mutakala kingandi nde leki. Mais bato za pemeni ya papa Denis Lessé.
basungaye non opendako abungi nzela nzela nalingaka mingi tobenganaka tosololaka mais na bino okanga motema te pour l'amour de ma patrie nokanga motema te. Qu'est-ce qui ne va pas et puis même bakonzi ya mboka lelo ngai na yo omeni émission ndenge le kabot tolo bakaka mabe bakanga biso donc kokanga ezaka na ba journaliste kaka biso de bakangaka kaka biso nde 6 mois releke sur la TVT 3 mois releke sur la TVT ok na conseil de discipline na INPC kaka biso ba pasteur baza ba langage ya pamba na média ba ok na conseil de discipline te mais na mboka mususu muto kwa denile ça releke sur la média ta puisqu'il devient un danger évangélique. Papa, il devient un danger, vous avez un propos naïe, dans le langage naïe. Il devient un danger évangélique. On ne peut pas le mettre en quarantaine. Azobungi sabana nzambe. Non, mais tout le monde, ce qu'on dit, pour gagner Nazali, si on a dit que erreur est Nazar, surtout qu'on appelle la famille pauvre. Naza caporal te naza famille munaka ngamona Yesu bakanganga toloba kutu makamu ya ba mankyono o ya ba Joël Francis ça total po yemba konda sale bien oyebi comment on a été malmené oyebi comment on a été malmené Max wana le kabotika kombo Joël Francis to lukaye to sale mabe est-ce que ngamu na tiaki image na bino na place publique. Tango bino bozalaki ne vala bokosi kokata eba nini awa boyeboye oza soki na koko soki ni te nga na singa ese nga nazalaki nayi na nga olala nga natina bino eloko te comme na place publique naza na pouvoir ya kopesa point de vue na nga soki nakomi kofinga nde wana bimi libanda osala analyse na ngai biso bakofinga biso balobemi kokanga yo biso combien ko kangayo mais bango le tumtuloko ya Denis Lessa lekisi on peut pas l'interpeller on peut pas le mettre en quarantaine yo le message ezali adressé na bateau bakangaka kaka ba journaliste kopekisa journaliste koloba et c'est ngeli pe ba pekisa basali nzambe ba pekisa pe bango basene mutuloko la ndeko Denis Lessi ndenge biso bakangaka biso ndenge biso bapekisaka biso toloba Max 3 mois yangoyo oleka susu na nini tende ko gaeta tolande mission na bino 6 mois yangoyo toto sarati bongo yeba yo ko interpeller te même ba politicien o bazan ba langage ma esu ko kaka bongo te et comme même politicien oza langage ya mabe politicien za molimo ko panza yé pas de suspension non ça va proposition il peut battre en quarantaine. Ah, tu as qui point de presse na yo. En tout cas, yo 6 mois. Bossana média. Ça na yo politique na yo. Ça na politique na yo. Mais na média. Na ndako na yo. Ça va gagner yo elongi na yo. To mona ngo na média te. Wana proposition na pesi bango, bato robanga. Biso to aider na zawa. Suka na lobby boy. Bato liberté d'expression ngolo baté biloba loba. Liberté d'expression est synonyme de oyo finga ka batu au côté de banzoto ya batu mais biso pe ko finga au côté na musala la biso au côté la vie na ebite soki batu ba comprendre tango balobaka journalisme ezali métier moko libéral na ebite libéral wana bazora ngo liberté c'est ça le problème to limite que badoko bazo kamba biso en commençant par ministre na biso la communication média pe ba institution nyonso to accompagnera biso ba fungola pe ba politicien ba fungola pe ba pasteur misu muto kwa ndeko Denis Lessi ba interpeller bisala sala mususu ina lobela lelo poto ke la souke émission oya mutakalisation papa depuis et comme il a l'habitude ya mboka depuis un certain temps to voilà ba politicien les alaki ba musicien ya ngambo mususu kasi lelo ekomi kaka basali ya nzambe ni nem sabato que ngana se analyse à propos mutakalisation wana il y a quelque chose qui se cache tant que vous autres mutakala na ye yazo taba tout ta mutakala na bango est-ce basila
bazo mata ça la promotion ça la donc tant autant mutakala na bango na monde na bango bazo gagner ça la ngona j'ai suivi une sœur moko pena sœur ce qui gambela ce qui nani à moins que la bosse na ko c'est là qui bolimbisi apana bia netinga pena bona que ça mutakala nanga puis la semaine c'est bolimbisi il y a des ata yo papa mobali ki toko lokola yo mbinga d'or gaete mbinga d'or netio boy alozi mutakana yo wano filmer po bolimbisa ngai est-ce que au salima non tu est-ce que au salima et puis toi tu es une servante de Dieu chantre de l'Éternel il n'y a pas qu'elle tout le monde mitakala bolumbu ya batebele qu'est-ce qui se cache derrière ngabona na bateau ba yesu bat na bisote pour mutu normal intimité na ye kinzoto na ye eze loko alimemia même moi na mukomata bazokola un moment moi na omona pas abo manzoto na linga so pas mona te moi na muke okoki koloba eza image ya kala mais na mimona kati na zui téléphone voilà na bandi komi filmer ndenge na lingala ata eza kotinda te nga moko kaka na finalité ndenge parce que nzoto ngwana eza yo mona ka kaka eza yo mona ka ngo yebi ndenge ezalaka mais pour quelle finalité on va comme filmer pour quelle finalité maintenant ce côté biso totala yango bango bazo nguya moko boye yango so mutatindelo mutaka supprimer yango supprimer kotala ka mitaka lo bazo tindela biso te eza na ba eza na ba porte d'entrée moto osala na banzoto na biso ba vie na biso kotala on n'a pas connu ces choses. Donc, comme tu l'as dit là, mitakala ba politicien, tu es baki yango, mais pas yabiso. Bisala sala mususu, parce na lobango pe batwa yeba. Na l'église, baote ke lo mai, baote ke lo mungwa, baote ke lo mafuta, baote ke lo madesu, ono ya délivrance, baote ke la bougie. Baote que la haute parfum ya bonheur, parfum ya bonheur, na téléphone, tout ça. Voilà. Et refuser ces histoires là. Boya yango, et bisala sala, ou écouter cadre d'église, bisala sala, pour accepter yango jamais. Je crois que si je ton si salon mon colomo côté, aux allez qui première partie, deuxième partie à bisala salizali, autre zone yango, toi contre batouté. Mais tu as une émission de Nzambe, tu as comme un esprit de discernement. Comme un chrétien aberré. Vous allez vérifier ma commis. Est-ce que vous aurez temps de vérifier ma commis? Vous aurez temps de vérifier ma commis? Dans les politiciens, tu as le biboye. Tu as un exemple et un message de Kojama Kabund. Tu as le biais était. Zabisala Sala. Moi, dose de maturité, dose de sagesse. Un homme d'État, Azamuta qui t'a trop battu. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui est discret. Un homme d'État n'est pas un homme vulgaire. Où il y a la TV, et comme nous peut mourir, qui n'a bateau, bateau va salisio, bayambakio. IDPS Sungio et commission mobali et pesio bomengo bozui. Tu peux quitter en silence. Merci de combattre. Il faut panza mokonza mboka na média. Isala sala. Il faut quitter sa mokonza mboka na média. C'est quel pays? Isala sala. Et kozonga bande kobolandi biso na moni ete boyoki posa po makambo tozali kolobeza na motu ya mingi. Tango mususu bozomona tozo seka mais kasi zo sala pasi mingi komona lolenge mboka na biso ezokende biso na binonde tokoki komema mbongwana biso na binonde tokoki kopusa lisusu bakonzi kopusa lisusu basali ya Nzambe bayeba kobongola mitu na bango to mentalité na bango po ete sengeli église ya Nzambe ezonga na bolingo nango ya kala église ezali na posa ete bato babongola mitema kasi mboka pe ya Congo ezali na posa ete tozala bato bazali na mayele bato bayebi kobanga Nzambe kobanga pe mokonzi ya mboka na biso yango nde balamu mingi. Merci de Max tomona libongo
mbala ya sima merci na Christian Touré oya sungi biso merci na Christian Mosusu pe na kati ya caméra merci na Didi Dipumba oya pesi biso opportunité bolanda biso na Congo France Télévision na TNT na Bluesat et bolanda biso pe na YouTube merci Matondi.